Bon, naeli na bato baoseka Fally Ipupa pour na concert ya Luanda. Baona na yeli na. En tout cas, na mona bino boa vrai bizengi na niveau moko. Pe na comprendre te musique na biso eke wapi. Fally Ipupa beti na Luanda. Fally Ipupa beti concert na Luanda mais bozo seka stade etondi te. Oh. Franchement, qui polémique ya bino pe komoleka. Ba fan bo bebisi musique ya Congo. Ba fan bo bebisi musique ya Congo. Okomika nga ya héritier atanabe, nga ya Fabregas, nga fan Fally Ipupa. Donc bo bebisi musique ya Congo. Ezalaki soki musicien moko aye na mboka Luanda wana. Fo bomona bato nde bokozala. Fo mona bato nde bakoya peuple congolais fo aya a soutenir musicien na ye, musicien mboka. Mais ekomi ya rando. Donc soki Fally Ipupa kiti bato Fabregas ba na concert wana te, bato héritier atanabe ba na concert wana te. Mais bozo bateke bozo kiti sa valeur mboka na bino. Bozo concurrence, bozo de problème bolati na matoi. Bozo sika Fally Ipupa na Angola lelo. Ah, mais franchement. Angola lelo bino bozo sika aigle. Aki obeta kuna etondi te stade etondi te boseki. Angola lelo mo ba rando wana ba stade etonda nini. Bo sala ba rando wana mboka. Mona kati ya mboka nao. Au stade etondi te stade des martyrs. Rando wana bo sala ngona ba stade des martyrs. Bo yaka na ngona kati ya ba pays mosusu te. Lokola Angola eza mboka moko toyoka na ba langue te. Bango portugais, Congo français. Donc tant bazo bengisa ka babika ke toza ba pays voisins moko bundana mo ba français na bato bakota kala kuna nde ba bengisa la musicien. Un an Fally Ipupa kendaka nanu te ke o mutu mo ba bengisa ya kendaka na compte ya impela. Akenda na compte impela do mukonzi pe na ye moko bengisa ye. Na compte impela. Stade etonda te. Ya ozwa paquet na ya ozonga. Ya ke ko tonsa stade kuna te po a gagner mbongo non. Ta ba bengisa ya ofele te. Ba bengisa po abeta musique. Ako gagner mbongo na ye. Ya kendaka na compte impela. Do tango azo kende wana ayebika aza na paquet na ye. Azo kende ko beta musique ya ofele te. Azo kende ko beta musique ya sentiment te. Ke ina kende kana ba sentiment ke tema na tondi stade ya kini na ke soko tonsa stade ya Angola. Mais musicien mboka na bino na comprendre Congo te ya. Angola ezaka boye te. Biso to vana ba mboka na Angola to koli na Angola, soki musicien azo beta mboka etelemaka. Mais Congolais pe Congo ndenge ezalaka na Angola, ba Congolais nde bazalaka na Angola, bato banda kotiaka libaya makasi bakenda. Bakenda Angola lelo, bino bozo gagner stade des Martyrs na Angola lelo. Kaka ndenge Angola ba Congolais kuta ebele ba kiki ba bimi mboka. Botikali kali mopiku wana mokie wana bogangeli stade des Martyrs. Et stade ya Angola. Bogangeli yango. Bogangi pa tondi site bona posa tondi sani. Congolais nyango malonga za suna Angola. Congolais nini ya malonga za suna Angola. Pe ambiance ezalaka na Congo ni na Angola. Po musique ndenge ezalaka pena o senti Angola mbongo eza ambiance ezalaka ya makasi na Angola ezalaka suti. Bato ba melaka na bango to boyite mais bato niveau bandolela mbongo bayaka suti banda mbongo chita ebele ba chanza na bango ba comportement ebele ba chanza na bango ba façon de vivre. Aleta mutu ayi abeti atondi site ekomi lokola stade des Martyrs. Dobino bolingi ke tellement que la stade des Martyrs abetaki atondi saki côté kuna bomi ko tela libaya to ko kende te totala epé so kuna ko tondisa. Mais musicien mboka na bino. Franchement Congolais tozo sala eloko moko ezalaka te. Angola bato bazaka su te. Bato pe bakotaki ebele na stade. Ebele. Ate tondaki na niveau bino bolingela ite. Mais bato bakotaki. Il faut applaudir quoi féliciter artiste. Il faut quoi féliciter ye. Star na bino mboka mino bokomi peleke te to kokende te bato bakendaki pete bazaki pe belé. Po babike te ngana za ya Fabregas kuna ngana okete na okesani botala na musika. Te ngana za ya héritier atanabe kuna na kokende te to kotala
kotisa bango na musika. Bokomi bino bafani bokomi kotisa bango na barando koleka ata bango moko. Bokomi luka makambo moko ba polémique ya makasi koleka ata bango moko. Ale yango bomona ke bango nyonso bakomi na bazasu na donc affection ezatu ba misia mboko bakomi na bobanga ba donc azobanga o baso na confiance te bakomi tia rando likola rando bakomi lekisa rando na musique zoka dezaka bongo te donc bino okansaka po botala mafo bofingaka moninga se le ye wana muta fingaka afinga fali mabe afinga donc mutu atembe ya makasi me tembe yango ekenda na ye wapi ye wana azosala makambo osala ezosimba te aokomata te azokomata te po ani trop tembe koyeba mingi so ozoyeba mingi okoma na bamwanga moko po suki ozoyeba suki na sani na suki na lembi na suki bafan bozobebisa baartiste bafan artiste na bino aye na mboka siko soki héritier ake kobeta pe kuna le bafani afali baokete franchement c'est ça et c'est loko bosala ngwana ba misia mboka na bino bokoma vivre na bango na barando loko bana ba problème na bino bayela bino ba parents basala bino nini ba misia mboka na bino mais faut bolinga bango tant bayela mboka mpaya loko Angola Congolais za na kati yo koza na rando deti yo pena fan anona okende concert wana te et c'est fallait ayebio mais ayebi ke Congolais tant na oke kuna kuta bandeko na ba Congolais baza kuna ezali soki fallait ozobeta ba gola ba koyate donc soki faire azobeta ba ta fali ba oyate o ba warion ba oyate c'est quoi ça où allons-nous to bebisa musique ya mboka na biso makasi d'autant bozozwa pe ba stade on comprendre ba teti bozwa ba stade ozwi stade de martyr keriti atana batondisa kite yango oyo botala tondisi te mawa bomo sekaye bozwi stade ya Luanda beaucoup tala fali ya tondisi te ke Luanda beti ya tondisi te boseka mais tant bozosala bongo monde ezomona bato bavanda koto te bato bavanda na Congo te baotala bozokitisa valeur ya mboka bozokni kiti sabino mo bo comprendre te omoni ba star na biso ka ya mboka na biso Congo o so bato libanda deke balinga bango deke bapesa bango valeur mais biso moko to mona yango te biso eloko to tia bango kaka rando to komaka na polémique likola polémique koyidana na koyinana ya nini wani to lingani te ko Congolais pourquoi na Angola wana toza malgré batu pena bazazo ebele te o baza kuna soki bino nyonso bosanganaki fo bokoma ini omoni ka so bakomi kaka ini surtout ba warrior ya Angola ba Gaulois ba nani bato la team en tout cas boluka bobongisa likambo po surtout ba nani ba beret rouge bozana teti moko incroyable yango bomona bokotisa ba star na mnonga bulungu ezala te il faut boluka boyokana bozala ini boyokana soki star moko ayi na mboka nyonso bosangana bokota na stade po bopesa valeur ya mboka soki héritier atana bakoti na Luanda bino tu na ba Gaulois na ba wario na banani bokota na stade mpona kopesa valeur ya star na biso ya mboka donc ba rando wana tosala yango na kati ya kini wana eza mboka na biso moko tosala ba rando na kati ya kini mais libanda mboka te libanda mboka to ko honorer ba stade banini ba star na biso to honorer to balobaka nini modèle il faut qu'on honorer ba star mais vocês estão fazendo umas coisas que não tá dá vocês não prestam mesmo poso cantor que tá chegando em Angola de bozo lakisa que to lingi yo te to kokota te to kolakisa yo après tout boganeni est-ce que ba futa kabino nango na to na bino na ba futa kabino makambo bosala ba futa kabino na kinte mabe o bozo lakisa ba futa kata bino te mais bolingo kotaka ba rando bisika ba kota na bango rando te eloko moni soki botiki rando na mboka na biso oyo dege to avancer plus koleka
soki botiki rando to avancer plus to koleka rando efuta kilo te ba pays musuku to mona bato basola te ba musicien basola te mais ba sali single mo ba mi bale po nini bazwi mbongo pona mbongo rando kozala na kati te mais ana kini aso abi héritier atanabe na fali pupa bosala elo moko bilo mi bale bolinga te po nini nandeni ngana kesani baninde zokande bobebisa ndi musala bobebisa musala donc faire na fali kutu ko meka te mpo kuna niawa siko rando ngo yango komo baluke komo kende pa héritier atanabe héritier wata saka na rando moko na fali te rando moko na fali te ba makambo ba tapi ba stade de martyr eza bato bazo on a parfois yé moko moto ngo fali po fa makambo na alobaki yango te mais ba fan balotaka makambo ba comprendre na ba makambo te ta ba moni kaka nini kapo wana eza kuna pembe eza ki pa fali eza ya fali yaki kosalela ngo na ndenge nini fo azongisa fo afuta bilobela botiaka rando likolo ya rando moto asali eloko malamu affronter eloko moko boye oyo bavie babeta bapesa makambo abeti boseki ye ki atondisi te moto alekaki atondisaki fali oui c'est bien bon bobetele maboko oyo atondisi te malgré tout faut un bo comprenaka pe na journée Noël mbula mais motema mabe na bakongolais to comprendre te boke nango wapi trop de motema mabe congolais motema mabe ezoleka bolingo eza te même na mboka libanda ezo continuer na mboka libanda bo continuer makambo kala na poto wa concert bandoza na poto makambo bandoza la te barando ngo isu makasi kasi ko ese bo mona to comme 2023 tambo continuer ko sala barando wana boyeba 2023 année oyo est-ce que bozo kometo na 2023 oyo eza année nini to mona ngo année moko mystère eza pe na makambo bele to za pe ba surprise bele kaka na 2023 alors barando wana bo sala muto bino bozo fingaka moni fali o bino bozo fingaka fali pupa azanani azedo côté fali wana bo regreta ka un jour na bi ndeko na bino star na bino mboka fali pupa boko linga ete boko pesa affection te siko bino ba star ngo bolinga bango na bakufa na so bakufi nde boko beta ba histoire na bango nde boko mo regretter bango balo ba bien aimons-nous vivants bangolais ba congolais o baza na kati Angola ndeko na bino ye star na bino ya mboka ye me bolakisa ki motema mabe to kokota te ngana agolwa na kesa nini ngana muta latine na kesa nini ngana beret rouge na kesa nini boganiaka nini na makambo bosala barando wana botika ngo awa na kini mboka na biso moko bokosala barando wana bolingi wana o bokomi kotela ba star o bazata na ngote mina kati ba mboka libanda te nditi na Luanda wana tango star aye star mboka na bino aye bino bobendani bomitie mopanzi siko poster azana banani omonso bolongoli likambo na songeli yango lisusu soki bolongoli likambo ke star aye botie mopanzi bolakise diabo bolingi bul boya na concert na ete bozo boma bobebisa mboka bo détruire mboka na biso ata siko nde bosali ke fali abeti kuna bino bobendani bolakisi ke bokota te après tango héritier akoya pe susu bawaro su bakobendana bagolo bakobendana baolakisa pe kaka bokota te tango bino bozoloba ke Fabrice azoya kobeta na stade wana ya Luanda bawaro baozala te bagolo baozala te et puis beret rouge bato latine baozala te siko azana banani pe Angola ngo tango ezalaka Angola ezaka su te bino bokomo gangela Angola lelo Angola tango bato bazalaka bersi ya tongo ya bato ya ebele ya makasi makambo ezala ite mboka esi bato balongwe mboka esi bato babimi fo comprendre que Angola bato grave basu te do bato basu ebele te d'autant bato bazokende kobeta babetaka na grâce babetaka katika to beta mais bo calculer ka bango na bakotonisa ba stade ko ba stade de martyr te
awa na kati ya mboka na yo ebike bachango ekotele mabibu ekotele partout ekotele mais na Angola te Angola eza pays ya bato bino nde boza kuna botia mitema mabe wana bino nde boboma baartiste ya mboka na biso moko baartiste yango na bite boko bando ndima bango bando linga bango so bakufi dote ba bana mokili nde ba vivre bolingi bango te pourquoi boye bozo ganga pe fali akantaka akutonza stade ye yeki kobeta kuna na batembe te est-ce que aisaki bino ke nde na tondisi kini awa tango bana ko beta concert kini alobaki yango alobaki asalaki ba émission alobaki azaki sir na ye nde abetaki atondisaki tango aye ko beta na Angola est-ce que asalaki yango publicité ke na yoke ne ko détourner ayoke ko détourner stade Angola asalaki yango te soki fali pena alobaki basala publicité asala pena pub asala propagande eloko wana engeke tonda mais asali propagande yango te po ye akendaka na stade nde bengisaka ye akendaka na compte impela eza te ke o muna akenda na compte impela donc bopesi ye paquet na ye aye abeti musique na ye esili akangi bisaka ki donc etonda te oyo akozwa yango na ye soki azali na posa kotondisa ngaka na losalela yango nde bapublicité agangela yango mais agangelaki yango te bastar na bino moko ya mboka boolingaka bofaire chiaka bango bastar ya mboka na bino moko oh mais franchement congolais to comprendre le soutien to kende wapi hein bastar yango tolingi bango te tango mari misama kufa ko tokomaki ya mari mais tango azalaki bato sala mutu mabe mutu bongo te emonu vivant tango toza vivant tolingana tango moto aye kobeta kuna bino tu bakongole bosangana bokota boapoya ndeko na bino bolongola bino barando po efuta nango eloko te boganela yango eloko te banda bapolémique na bino bogana deja nini bwana nini bafutaka bino mais bolingi bokotisa kaka na baartiste barando oyo ce n'est pas possible quand même oh Dieu moko mais esala bien te bon nayeli na bato bazoseka Fally Ipupa mpona concert ya Luanda